belles dames, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien par la grâce de Dieu. Le na même bino awa na cuisine na biso, cuisine chose vraiment cuisine mais encore vraiment le simple et peu rapide. Donc qui peut se coller à poisson, donc on ça la poisson chat, mais tout ça là on ezali à ya liboki donc eza poisson monene mais l'autre tumba ngote l'autre créa mon ndenge mususu to ko tonta na four tout là une autre bien poisson différent pourquoi pas l'autre ça la poisson même chose ali poisson ya liboki ma belle vraiment simple ko on a légumes nyonso oyo olingi oliango mais nga na na pondu nanga na ko lamba lisusu donc rilamba pondu nanga parce que nga soki pondu ko tina congélateur et pondu de sali 3 semaines amona ka goût ya pondu et si la katango za congélo bimission ka maman ko li na mona que silaka et le konga la sala ka pona ko aider que pondu nanga ezo encore na goût na ko laxabino encore na vidéo o to talanga na bino ensemble et ça vraiment simple parce que sur la mi pondu que pondu za kitoko au côté bloc on a congélateur et ça 1 mois et demi au moins que gouana fresh donc bloc on a fresh nango fraîcheur nango donc on a goût à bloc on a yo et aussi là et que ça sous ndenge mo to lamba ki on a ebandeli so on a créaka et loko on a sabino lelo et ça vraiment c'est très encore kitoko na ba légumes ko sala pour na ko ça légumes no ezonga envie mais comme na bi ki recette lelo za mingi poisson so ça ali poisson il y a liboke vraiment simple au sali ko coller on a kwanga na semoule na makemba ça dépend seulement ndenge ndaku na bino bowling. Voilà, nakoloba mingi te ma belle wana, let's go. Ok ma belle, poisson tozo sala yango yo, kombo na ngo wana kombo zo mona, poisson nga zo sala yango yo, ezalaka vraiment le quoi steak, eza vraiment mutsuni. Donc elo on sala na poisson nanga, na ko nettoyer poisson nanga après na ko zongela bino parce que ça na beka ya minene, donc na ko longola beka na nettoyer yango bien et na ko zongela bino neti bino à tout à l'heure. Voilà les belles dames, wana na ye kolakisa bino ba assaisonnement nini o naza nango pona ko salela liboke na biso ya poisson o to sala lelo. Donc to na céleri, to na litungulu, to na tomate fraîche, to na ndembi, to na pilipili ya vert comme vous mona, na elengi ya poisson, na feuille nanga, moi de feuille wana nde vous mona, na donc na citron, na feuille et na dembuma nanga pilipili et na nzete nanga ya céleri et awana na mafuta comme bozomona na jimbo nanga ya poisson de bozomona et nazali na bouillon nanga ya poisson awa et nazali na ail na tangawis o ezali mélanger so nazali na ail na tangawis ya fraîche nanga na salela mais na o fraîche té donc on salela o déjà ezali mélanger ensemble. Donc voilà on tokobanda recette na biso et donc on a ko sala awa na kocha oya côté naza na mounette nanga donc eloko na kosala na kozwa ndembi na konika ndembi nanga nyonso te donc na une ndembi moko et na kozwa tomate na kosakata katikati ya tomate nanga comme ça pour notia tomate moko donc biloko nanga nyonso eza awa eza déjà nettoyé et na kokata pe katikati ya litungulu comme bomoni na kochango awa na kati et na kobakisa ndembu ndambo c'est bon et awa nazali na piment vert donc pour ça pilipili nanga ekota na kati na ocheba o amiki oyo po yango nde nazana ngo ya vert na ndaku so za na pena oyo ya minene ya vert ko kocha eza na problème te so pour une côté rouge ça dépend kana yo menga na konika piment vert na ocha mi balé parce que piment oyo eswaka. Donc mi bali comme ça c'est bon. Donc comme on met bloc na kisibino na so kende sikoyo konika ko mélanger bloc na ona mounette après na kozongela. Nous sommes na tangawis na aya fraîche na nga pe kana chango na kati et na niki. Donc on na sibino à tout à l'heure na nikango. Donc voilà, wana toniki biloko na biso na laksaki bino et comme biso comme ça. Poisson nanga na nettoyer ngo vraiment bien de bozomona donc ça ebimi vraiment clean comme bozomona na bien nettoyer. Donc eloko na kosala na poisson nanga sikoyo eza ko chango assaisonnement ko episango pour na poisson nanga ebima kitoko. Na kosala na kocha o ezandi ba assaisonnement nanga ona nikaki donc tozo boka ngo na Thomson. Et na kofina citron, na kofina jus nanga citron. Donc voilà. Na kofina citron nanga.
après kotia jus nanga citron et là on a kosala sikoyo na kotia o ezali tangawizi na ail mélanger ensemble donc parce que bébé que poisson causant sa tangawizi na ail dans un important et na kotia o ezali bouillon nanga ya poisson na chandambo et na kosalela o ezali elengi ya poisson epesa yango elengi yango nde na kosalela nachango nyonso et eloko na kosala na ko mixer biloko nanga na ko mélanger yango on a la poisson, il faut toujours que tu aies ligne parce que si tu as ligne té poisson on va vraiment mener si tu as ligne té au monde qui mais puis nous au côté na quantité donc chaque poisson nous ba ligne est important donc on a la poisson donc ça m'a beaucoup pour ma préférée là pour ça la m'a beaucoup pour la quantité il y a poisson nanga mais puis et quota donc voilà. Et là, on a quoi ça et ça mungwa parce que non qui vraiment mungwa quotité quand on veut que ça poisson il faut vraiment mungwa na yo et quota donc au tikate que poisson est dans la malili il faut vraiment sentir que poisson na yo est dans la mungwa est les kate mais mungwa na yo et quota na kati il y a poisson pe poisson et ça poisson munene il faut toujours que tu as mungwa parce que mungwa bimsaka poisson na goût mususu donc voilà et donc on a ça mafuta na kocha mafuta na ndambu c'est bon. Et on a mélanger encore. Quand on a niki biloko nanga mabel na bosani ko nika ngona céleri donc nazo nika siko céleri pona chango et loko na ko bakisa comme na lobaki na ko bakisa céleri non tu ko nika céleri nanga donc on kotia céleri nanga na kati et to mélanger. Donc, meka vraiment marque au mavel, on retire un commentaire dans cette vidéo, on la décider. Thompson nanga et tominga comme ça comme bozomona, nako kangango siko liboke, donc etika la boité, to tient on na papier pour na ekoma biso liboke. Et là nako sala nazali na baking paper, donc papier na biso oyo bozomona ya chocolat oyo, ya vendre na kotangela liboke nanga. Je la bol oyo parce que eko edenga po liboke nanga ekota et vanda bien donc on a déjà formé il y a liboke donc formé nanga on a lingi et là na kokata donc so na makasa oui ko sala makasa mais ngai malheureusement la makasa te. Donc, non, fait la nanga oh ça va pour nanga c'est bon. Pour nanga c'est bon. Tout est comme ça comme les hommes toujours finir pour na avoir forme ya sani. Ce que l'on a sanité et à moi passe pour nous y'a aucun liboke nao, mais si on a sani comme ça, au moins il est la facile pour nous y'a que ça là liboke. Donc voilà. Pardon, natie papier nanga et comme ça et là on a ça la siko na kozwa poisson là na kozwa poisson nanga et va déjà pour 30 minutes donc l'épice nanga écoute déjà bien mon peut déjà rien à dire et na l'autre poisson nanga comme bozomona. Soko lingo kangaye mibale menga na okangaka nyonso na liboke moko soko lingo sa de liboke 3 liboke et un problème te soko lingo sa mbisi moko na ndenge na eza na problème te menga na osalela comme na lobi na osalela kaka nyonso na liboke moko comme bomoni comme ça et sauce na biso oyo bois quand on a na kati ya mbisi na biso
eloko oyo koya kolanda awa naza na ba épices oyo etikalaki naza na katikati ya tomate oyo etikalaki na kati yango comme ça naza na katikati ya litungulu e naza na ndembi ndambu oyo etikalaki donc ndembi nango ezokoka na tie de nzete ya ndembi oyo etikalaki moke na kati yango naza na makasa na nga céleri oyo eza awa naza na bafeuille na nga nde bozomona mibale e naza na mbuma na nga ya pilipili biloko oyo eza yango nayoki kotia yango sikoyo na poisson na ngai comme nalobi ke mbuma pilipili na boyi kotia pilipili oyo konika na bapilipili oyo parce que bana nga mpe bakolia c'est ça ke natia yango comme ça donc pilipili eza na biloko oyo totie mais eza vraiment makasi te donc voilà et toza na tomate na biso yango comme na mabina na posa tomate zange za lebele te na biloko nanga c'est ça que na tcheka ka mbuma moko ya tomate mais ça dépend ndenge yo olingi tomate non ezala et awa naza na matungulu oyo etikalaki katikati ya matungulu nanga yango na kati na kotia yango likolo ya poisson et tokotia ndembi na biso totie ndembi et awa tozali na céleri donc totie feuille na biso ya céleri et toza na likasa na biso ya solo na tie et tobakisi encore bandembi na biso oyo etikali likolo donc voilà c'est comme ça que tokosala liboke na biso comme bomoni vraiment simple donc rien à dire mais kango okozala décider donc voilà nazosanga liboke nakangi nakangi donc na fini likolo ya papier nanga na fini ekominga comme ça comme bozomona et eloko oyo koya kolanda na koya kotia oyo ezali papier na biso papier ya aluminium yango nde tokosalela et na jus na kotisi liboke nanga eloko na kobakisa ezali mwa sauce moke na kotia mwa mai moke na liboke nanga mpona esala mwa kana sani nanga oyo mwa sauce ka bomona mwa mai wana moke yango nde na kotia ebenda kaka ebimisa mwa sauce wana ekosalaka elembisa babiloko nyonso oyo totie na kati ya liboke donc voilà natie mwa mai moke mai ebele te donc mai moke wana comme bomoni et nakangi vraiment simple osala yo moko na ndako olie liboke na yo ozolia yango akaka petit boye na makemba na kwanga na semoule donc ozala décide donc il faut vraiment bien protéger ozala sûr que liboke ne kangami bien soupe ne kokoya te donc ekangama vraiment bien bomoni sani oyo edenga esali ke mbisi na ngai ekangami kitoko mpona sani oyo ekota soki oyeba kokanga liboke te utiliser sani oyo boye sani moko ya libulu comme ça okomona ke liboke na yo ekokangama kitoko donc eloko na kosala bona okoki komata liboke na nga na four na okoti wana na four na moto oyo ezali moto ya se donc four na nga eza moto comme d'habitude et na okita moto na nga ntina 150 na jus poisson na nga na kotisi ye kuna na four akoki kosala ta boita 1h20 et natali poisson na ngai donc voilà na nga pressé te il faut vraiment biloko na nga oyo na tie na kati ya poisson nanga il faut ebela pe poisson nanga za poisson munene il faut tozala sûr que poisson na kati pe abeli donc on est bino à tout à l'heure on a kokotisa liboke nanga na four donc voilà four nanga za vraiment chauffé faut pas que tu aies ton four eza malili ton four non ezali moto donc le plan longo na libende wana eza likolo voilà nae na liboke nanga sikoyo ekoti na four donc voilà to déposer liboke na biso wana et tokangi ok les belles dames wana nazongi sikoyo pona pondu comme nabi ke pondu nanga euti na congélateur comme bozomona eza déjà comme ça et moi na chaka na ba chasser nde bozomona eza comme ça so eloko na kosala na nzungu nanga awa
na kofongola pondu nanga na bimise quand déjà na pokwa po na ebeke na kobongisa ngo encore lelo po yango nde na kolia na liboki et na zwi pondu nanga na tie awa na nzungu na chango na nzungu comme bomoni et na kozwa pe oyo na kofongola donc un moment na pondu boye parce que ça na posa te ki pondu ba bole eza lebele na congélateur au coach na peu bon à chasser au tie na congélateur so ça na posa te ki po bole ils ont la place mingi na congélateur comparé à ba chasser comme ça. Donc voilà, comme bomoni ozama inanga pondu o ebimi si ça na problème te na ozon so na kati ya nzungu po ebimi ma ya pondu donc ça na problème te pondu na biso c'est comme ça et loko to kosala to kobakisa mai et là on en ça là na bakisa mai comme vous mona pondu so chauffer ngo ko kolia non comme ça mais goût exercice sous ndenge moko te parce que et vous mettez na congélateur déjà donc là on en ça na bakisi mai maxima indambo comme de bomoni voilà et awa nazali na pichard nanga o eza pichard a pembe na ko tia pichard voilà na tia pichard nanga na bol pour na panzango et na ju pichard so va pichard te okino ko tia pichard te mais ngana tia mo su pichard pour na elamusango donc voilà pichard nanga na pondu comme bomoni na ko tia bouillon o ezali bouillon ya jimbo ya poulet na tia bouillon nanga ndambo parce que pour nous déjà na mungwa on a pensé que non au tia bouillon et belé et les mungwa donc on a chendambo et le comme ça ce qu'on a kolanda na ko ya ko tia o eza mafuta na tia mafuta mbila boyi mafuta na mbila na ko salela eza mafuta mbila oyo yango ne na ko tia sikoyo na ko bakisa mafuta parce que on mona pondu sous na mafuta te donc mafuta vraiment et quand même peine à chasser donc mafuta kotika na mafuta mukie c'est ça que le konga linga pondu na mafuta emonana donc c'est ça que na bakisa mafuta finika pondu et na kiko chango sikoyo na moto pondu na ngai et toka na che nzungu na ngai pondu na moto nzungu na ngai ekotoka boye atapo na 40 minutes et au toka vraiment et au toka solo nyos ko bima mafuta nange fo bela pichard on a tina kati fo bela dans notre kanzu nange toka pour na 40 minutes et na kozongela bino donc voilà recette moko déjà to sala mais to rilambi yango pour na biloko na biso e bima kitoko donc pondu nanga vraiment rien à dire vraiment sikoyo c'est bon et awa pondu na biso yango yo pondu na biso e bien déjà donc voilà pondu nanga c'est comme ça comme vous mona et ba kisami goût donc so tshela ta mutu ko tala yo o sali mutu botsi na sani mutali mutu ba te ke pondu olamba ki déjà tchaki na frigo donc na congélateur pardon mutu ba te parce que obongisi yango mais so c'est afin on kanda ki na frigo na congélateur maman tsheli mutu na sani chauffer na micro-ondes au moins que zesu na goûter mais ça la technique oyo au moins que pondu na yo e kozonga na goût donc voilà pondu na biso c'est comme ça. Donc on pondu nanga à côté donc l'osso nanga pe ebeli on a toujours zelaka poisson na biso et bela ceux qui poisson ebeli te ezaka kitoko te donc faut vraiment poisson et bela nde ekozala chitoko poto mona ndenge liboki na biso et komi donc tant ozolamba liboki na mbisi zala vraiment mutema kokita ona soko lambia ngomba na mota makasi mingi omona kiliboki na o ekosala nini ekobela te na kati donc voilà wana nazo fongola mbisi na biso oh rien à dire rien bon faut kanchunga il faut oyo kanchunga boyebi ke liboki batiaka ngo na sanité liboki baliaka ngo kaka boyi na makasa pona omona keza liboki donc ce qu'on servir ngo na mesa ozwa ngo te ko longoli ngo na makasa otiango na sanité ozwi kaka sani moko kitoko tie na senango ateloko tokatelaka ba matungulu libaya oyo tie na senango et otie na mesa eza pe décor kitoko donc botala vraiment ndenge eza toujours na sauce et kauki te ouh this is so nice look at the sauce bomoni et toujours na sauce et kauki te na zwa lutu poto mona sauce na biso pour na posa ko sauce wani koya te po yango mutoko sala vraiment liboki ezala kitoko voilà na kotia comme ça pour mona sauce na biso botala sauce na biso yango yo sauce ezali donc obwaki kaka likolo parce que
likolo a sauce eza te eza nango na problème te osali yango kaka comme ça. Donc rien à dire oyo nga na kotia na sani mpo nazolia yango na kwanga na pondu mabele meka na ndako okozala dessus te. Donc voilà, c'est ça notre liboke. Rien à dire. Donc liboke na biso c'est comme ça, rien à dire. Voilà ma belle, ce monde qui recette oh et c'est pélicio, que vous savez que vous allez abonner dans la roche, que aimer vidéo et que ça l'a bien makasi, on te koutani mukolo mususu, tinate et kominatina, bye.